Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour. La grande famille, bonjour, bonsoir. J'espère que nous vous allez bien. Bissoupé par la grâce de Dieu toujours. Voilà. Famille Libota, shalom. Depuis shalom, bonjour, bonsoir. La Chine, on est ensemble. Voilà. La grande famille, beaucoup t'abo aimé. Oui, comme hier, ça la moi analyse sur film na biso to chikuta la yami ya kupa na Belle Vie télévision. Voilà. Tout à l'heure, nous vie avant na kota na mozindo ya likambo. La grande famille, beau aimer, partager et que ça la vraiment biso bien makasi. Voilà. Tout qui n'a nous Belle Vie télévision awawa. Tout le monde tout à l'heure parce que bino il faut toujours que ça kabino rappelle. Ah beaucoup mi batomboki. Tout la monde qui n'a 35K. Bon, vie pas mal hein, mais vie à que non, ils a Belle Vie télévision chaîne moko o écoute c'est biso ba film pinza ya bien. Ba vie o ils ont mérité karaté pour être vrai avec vous. Malgré que non ba tumsu ba otala na retard. Ils ont un problème mais ma vie oyo ils ont mérité Belle Vie TV pour être vrai avec vous. Voilà. Famille Libota, je crois lobi tout la mukaki na lokuta moko sur TikTok ya kolobake non Belle Vie akufi batila ki poison. Je crois tout ça il a qui en analyse bon mon qui peut tonton mundir ba pe abimaki pona ko ya ko betelango c'était ya kolobake non na mutango obino bolobi ke non akufi ye moko même pas aza même pas informé que non akufi. Alors elle va bien aza pe na ba film o azo tourner quand ne tonton mundir ba alobi ke non azo tourner film et pas ndeko moko o to ki ko mentionner kombo na ye awate azo tourner film et pas ndeko moko je crois ba film na tango bokota tokoya pe ekokota pardon na chaîne ndeko moko ya artiste tokoya pe kolobela ke non Belle Vie aza na kati ya film moko ya ndeko moyitel bokende botala. Alors na minute oyo toko mentionner la personne to toko mentionner kombo ya comédien wana te place au Belle Vie azokende ko tourner mikolo 2 jours oyo toko mentionner en te parce que wana eza secret ya cuisine. Vous comprendre? Mais bref, famille Libota, Belle Vie va très bien. Ceux qui te disent que non, maladie, Tokyo va peut-être que non, Moussala zo salapé, azo travailler, dire que l'imbawana est engagé. Mais pour votre information, elle va très bien. Et puis, azana ba tournage na collègue na moko et pas collègue na moko pardon. Ou tu mentionner comme beauté. Parce que azana on a tournage. Voilà. Comme pour dire que non, arrêtez, famille Libota, bozalana calme, babilo kwa bongo eningi sakabi sauté, mais plus de to kota kana mabondeli. Lorsque tozo ya netinga mama bébé c'est normal que non nous devons dénoncer. Page wana eza page ya baba kwiti. Mais ba retomber eza. Parce que nzamba zali. Alors, c'est au moins ça. La grande famille, je crois, beau aimer, beau partager. Tout le bas qui a un ça. Tonton Mundio, beti kout bordir à l'obi très bien, mais il n'a même pas bordir. À l'obi bien. La personne au bolobi qui est non à koufi bachila qui est poison. Elle n'est même pas informée. Ce que beaucoup m'pena koluka liwa ya mutu. Niveau. Ya sorcellerie. À l'oba qui a un do qui a lia ka mutu asunga kai. Bongi susu liaye. Nani osunga bino. Bolia deni. Parce que bino bolia kana mutu na. Bon moi ndenge bando ki bazana conscience te. Mais Dieu est là.
nalobaki yango keno aza évangéliste. Nzambe jamais okobimisa mosali ne na samoi oyo na humiliation. Au grand jamais. Ti ba ini wana bako changer maloba. Eh Yahweh. Alors, c'était au moins ça la grande famille, je crois. Nakangi na parenthèse wana, na kusala mo analyse sur film auto tiko silisa oyo. Na titre ya Mia Kupa. Je crois 10e épisode, ils qui vraiment trop bref, hein. Ils qui vraiment trop bref, mais on a essayé, netinga mama BBC, na comprendre ki nanga ya kolobake no, il fallait que nika ndingi kinda ki wana. Ya kolika wana ezate. C'est-à-dire que nos films s'il bien. La Rock a retrouvé ma colonae. Sort pe à Cardozo, tout le monde a pu sort à Cardozo, parce que Cardozo déjà il y a sa ami Tchela qui déjà tatou, libal ici lipo na tatou, il y a plus rien là-bas, libal zate koufi. Bino boye baka ke no, bandeko basi, bino batona bolinga, bozana baloyenge ya ba tatou, ya kochama bibloko matoi, nazoye bate. Conséquence yango wana. Et pas Cardozo. Été à makaka. Été à makaka. Et Tokyo lo bateka ke non parce que Tchaki peut-être tatou na nzoto abasité. Tatou ezaka bien te na nzoto ya mwasi nyonso. Ezaka bien te na nzoto nyonso ya mwasi. Tatou ezapeka bien te. OK, ezape na bato mususu boyika. Tatou kaka na likolo. Mobali pa boya bia na ba tatou lisusu famille pe famille nange ko sepela te. Alors tout le baka te ke no kaka na nani ndenge place Cardozo Tchaki nzoto mobimba ba fi ebele ba o subir conséquences wana. Misusu pesa même pas na partie nzoto moi si mais ezata na mukongo awa e memeleka ba problème e memela bango ba problème. Et wana il faut ko bete lango c'était likambo tatu. Parce que belle vie tango yaka na makambu boye ya ba film ezaka révélation. Déjà bozu révélation akolobake non. Tatou eza na conséquence. Et loko nyonso eza ne bandele loko nyonso pe eza na suka. Tala kuna Cardozo loyenge azaki nango tatou siko tala ye kozwa libala mais tala niveau. Libala ekufi kabo. Toke na ngambu ya photo o na Chelibino, Mama Top, Papa JR, La Rock na Sylvie. Sylvie vraiment bravo à elle parce que a kota ki penza na personnage ya kolobake non akoka kite ko ata kolimbisa akoka kite kolimbisa La Rock a omona La Rock le quoi ndoki démon donc a jouer avec na eloko wana ya mutema pasi muto abebisa nani nani nzoto nanga basi donc a omona on dirait diaboulou ce qui n'était pas facile pour alimbisa ye. Mama Top mbanga esidi. Alors na kati ya film oyo leçon ezakaka. Botala Pierrot akene ko frapper ka mboka wana moko wana. Soit disant za fali, soit disant za musicien, soit disant ko zwa batu na poto. Nzoka yake ne ko frapper bango kuna bazwa babiloko banani tala kaka bato mboka bazala batu te. C'est aussi un message au Bellevue a révélé ya kolobake non tongo zo kene na ba mboka neti ba mboka na kuna bazalaki kuna ba mboka na eza na ba loi eza na ba condition kokota mboka batungulu te to mona ka pe boye pa okota boye avant po kota kutu il faut nano okene na pa mokozi ya mboka ofuta mbongo ubio mema masanga okende ko se présenter que non na mopa na koti na mboka bato na koti na village na bino ezala kana ba village mususu na ba mboka mususu. Tala Pierrot na suka nango sa nini abeli libuma. Bo comprendre nini wana bo comprendre que non mboka ana ezaki conditionné. Bino bato na bokenda kana ba mboka bato bino boke na peut-être na keneka na zota moi fi moko mboka La Rock wana zwaki makambo. Makolo yango wana ekangamaki. Pierrot akena frappe kuna. Azaki ne musicien te eloko moko te alinga kaka utiliser bato banani bato bakata bilanga kuna na nani na mboka kuna et voilà retomber nezaki nini retomber ne komaki libuma. Peut-être les gens vont comprendre place wana te po na nganga na comprendre ki bongo ya kolobake non mboka wana ezaki na condition
Donc kuna oki ko kende ko lekela bango mayele te. Soki lobi okende ko lekela bango mayele, retomber eza. Mena to mituna. Batu combien baleka penza na bamboka, nesi bamboka na place yango la roka kene ko sala buzoba kuna. Batu combien bakena na bamboka, basala bambeba. Ou peut-être lelo bazo sibi baza na ignorance. Yango na yebisa bino keno film eza révélation. Yango na nazo yebisa bino vérité. Film eza révélation. Eza peut-être bato ebele pe bazo sibi baleka na baza na ba situation moko boye keno boye makambo ezo simba te ta mususu akenda pe na bamboka wana ake kotambola mabe na mboka bato. Mboka bato eza conditionné. Yo ozo vivre déjà kotona malédiction, ozo bakuna malédiction ebima te, batata mwasi bamona pasi. Eza révélation. Bo comprendre lelo qu'on a bien ka belle vie que non aza servant de Dieu. Eza déjà révélation a révéler bato. Nzambe pa kolongola mosali na ye na sa moyoyo na humiliation te. Beaucoup ça ba cop, beaucoup ça ba makita pour na komba belle vie. Quand bolo ba mama BBC okosi. Film eza révélation. Boza combien bokena la bamboka peut-être osala eloko moko oyebi condition ya mboka te. Okoti ngulu ngulu. Okoti ngulu ngulu, okoti ngulu ngulu. Je crois total ka isusu film moko boye. Ezaka film nini yango kaka na belle vie télévision bandeko boko milanga titre. Babanda koluka nani? Babanda koluka ezaka belle vie ne babanda koluka belle vie belle vie na mobali ne babomaka mobali ne belle vie akimi na mboka. Titre eza nini? Tango akima na mboka na ifale ka baboma belle vie. Oh papa Alain. Papa Alain, ezaki papa Alain. Et papa Serge. Entre papa Serge, papa Alain, papa JR. Papa JR Moussa Nezaki Azozwa basi et voilà Zaki copie ya yena nani na papa nani. Na papa Serge. Zaki na turbo. Zaki papa Serge. Papa Serge azaki soldat, siko musala na ye zaki kena zo coopérer na papa JR azo pese mbongo ya zo zwela ke basi nazo yeba bozo reconnaître sous film yana boko milanga ngo na titre nani na commentaire. Na ndenge belle vie ba kima ba boma mobali ne ba kima. Parce que ba bande ko linga papa JR abimana belle vie. Nzoka belle vie azaka nde kwa papa ya papa Serge. Bozo yeba te. Parce que tango belle vie kima kana mboka. Babandi okende koluka belle vie pe baboma belle vie. Na ndenge belle vie bakutana kina nani na Vini. Je crois Vini akufaka. Na epite soki Vini akufaka lisusu. Je crois Vini akufaka. Ça eloko moko bon na ndenge Vini na village wana mwasi nezaki daeli. Tango bazolukisa belle vie. To mona ki tonton mundir bazalaki bazaki 3. Bazaki neti ba bandi. Balandaka belle vie na nani na mboka wana. Tango bakota na mboka wana. Bozo reconnaître lisusu Tango bakota na mboka wana. Mboka ningana ya koloba keno ba étranger bakote biso na mboka oyo. Il fallait ba kene ko se présenter et pas mokonzi ya mboka. Bozo yeba ba kepe ba se présenter. Mokonzi ya mboka sa nini andimi bango na mboka. Ba oki kotambola mais bazaki na bit, bazaki na mission ya koya ko boma belle vie, ya ko enlever belle vie. Bozo yeba lisusu te. Tango bakotaka na mboka wana ezaka nini il fallait bakende na mokonzi et pas mokonzi ya mboka ba se présenter mboka yeba ke no to yambi ba paya na mboka na biso comme pour dire que non ce qui bozongi ce qu'on a filmé oyo nani la rock peut-être na Pierrot bakotaki mboka bato na loyenge yango bazui ba retombe bazaki ba retomber wana bozo comprendre la grande famille alors filmé oyo ezaka na ba révélation. Eza kaka na ba révélation na ba révélation. Alors na ngai juste kana partager na bino na pesa sou bino posa wana bozonga ce que vous comprendre bien parce que ba tumsu ba comprendre ba film à belle vite. OK ne kolanda ngwa do comprendre. Alors c'est au moins ça bande ko pona zo bino vraiment tamula ite na ba ke non na tongo na sa ka moi analyse amuke ya film o touti kotala to moni pe film mususu déjà ekoti. Et affiche déjà ebimi ya traumatisme. Je crois traumatisme ou trobandango peut-être lundi. Ya. On voit déjà lobby affiche ebimaki peut-être les l'autre là making of après making of ba ola kisabiso ba acteur o ba ko jouer je crois qu'à ti lundi nde tokota là film na biso ya traumatisme. Et biso awa toujours gâté na belle vie télévision bandeko
traumatisme yango wana pe bokeni na bosilisa na 2 jours oyo avant tokota lundi to banda traumatisme baona batali te bokeni kotala film et que ça la vraiment bien makasi. Alors bandeko, je vous aime bien beau aimer beau partager ba analyse na biso et que ça la vraiment bien, que ça la vraiment bien makasi. Je crois na fongoli moi nani ya film auto uti kotala Sylvia Joa qui très bien mutema pasi la rock pe ba yebise ke no yo zonga kuna ko meka même pas mais pour ça wana ya koloba ke no bana eza passé la grande famille nyonso oyo batu bateyama okoti na mboka batu yeba batu amboko batambola na likolo nini na likambo tatu ndizaki likambo oyo ezaki vraiment message na kati ya film oyo na mama top, comportement mama top. Voilà, toki bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.